Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille des MK Melou TV officiel. Moi, votre humble servante, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si vous êtes là pour la première fois, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, aujourd'hui, c'est déjà le 26. Aujourd'hui, c'est le 26 mars. Le 26 mars, nous sommes presque à la fin de ce mois de mars. Depuis que l'année a commencé, c'est notre 3e mois. Donc, si Dieu te garde encore, c'est un sujet pour toi de lui dire merci. C'est un sujet pour toi de lui remercier ou de louer l'Éternel parce que c'est pas donné à tout le monde. Batebele, bakomi, namokolo ya lelote, mais c'est Dieu là, t'a protégé, tu es là en train de m'écouter. Voilà. Et c'est déplorable, la famille, de voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et ça la pacifié, et ça la fierté penzate. Comment na ke batu oyo bazali ko sala makambu oyo eza ko éduquer master. Soki asali likambu na ebite loi ya mboka na biso soki ezali kokende ndenge nini. Na kotiela biso video moko bomona ndeko na biso toyebi biso nyonso tu mura bakangaki ye selon badire ya batu bazalaki ko porter ba fausse accusation epai ya Bellevue Kondi la patrona, mais tomeki kolandela tomoni ke Bellevue était innocent, elle n'était pas parmi bato fundaki ye parce que ye asalaka musala na ye mingi na mafinga. Tomonaki ndenge afinga Karine Mokondi afinga bato ebele mura de la presse. En tout cas, musala na ye tokoki koloba 90% ya musala ya internet asalaka eza ya mafinga, mais akotaki prison abimi. Mais faut voir ndenge bato bazoloba ke bango ndenge bazana ba chambre eza déjà, donc ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait pitié. Eso ça la mingi na mitema, mais quoi faire? Qui sommes-nous pour nous koloba? Atato lobby, rien ne va changer. Mais tozaka obligé à koloba ponzo kwa lemba aminu na ete. Tozaka obligé à olana. Na otala et puis ba oloba 3e, donc na barezi pe akota nzoka makambo na e barate. Balobi lokwa ya liboso zalaki ya gola. Ya mibale ezalaki mura, ya misato bazozela barezi. Wana bakomi sikoyo banga kotanga bakomo tanga bakomo na code. Oh ya wana toyebi ke barezi azalaki ne close pas ya Bellevue Kondi la patrona. C'est déplorable, c'est vraiment regrettable de voir de genre de comportement na bandeko na biso, ba congolais na kati ya mboka na biso. Eza pasi mingi na mitema, me tokosala nini? Tozana eloko msusu ya kosala te kaka ndenge nazoloba. Nasepelaka mingi na Bellevue parce que ata bato bazofinga ye yalobaka ke bazovivre. Mama tika bango soki bafingi bongo bakoki ozwa mwa eloko ya kolesa bana. Non, eloko ya kolesa bana bazozwa ngo sous les injures. Bazozwa donc wana eza neti ba argent moko sale. Bana wana lea bazolia bambongo oyo ya mabe wana. Argent sale ezaka ate ke koroboma mutu. La famille vidéo yango na tie bino bozomona ngo ezoleka mais nazotiela bino sombo yoka ndenge bazoloba, donc ça fait pas du bien, mais quoi faire? Suivons tous la vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Il y a aussi notre numéro qui s'affiche. Contactez-nous s'il y a des suggestions ou des remarques ou des conseils surtout à nous donner, parce que chaîne Oeza, chaîne Yassika et Botami, tout ça on a pour nous partager des nouvelles et mboka na biso et longona bino. Et puis en passant, l'élo déjà mardi pardon, corps le mercredi le 26 corps et ndeko na biso Jani Fay eza déjà na Congo, donc Nzambe apesa makasi na famille. Ya Nzambe vraiment apesa makasi. Nous savons que c'est pas facile mutu bokenda kotika ndeko na aéroport na makolomi bala zo tambola mende kwa eli bino azongeli bino lokola koli.
seul bato oyo bazwa bandeko na bango lokola bakoli na aéroport akenda vivant azonga ebembe nde bakoyeba douleur oyo nazolobela na ngonga oyo me nzambe abondisa mitema nzambe asunga vraiment mitema ya bandeko nyonso tout que ce soit famille artistique que ce soit famille biologique en tout cas que Dieu puisse faire grâce abondisa mitema na otika biso tomeka kolanda vidéo oyo nazotika son bomona ndenge bazoseka donc ils sont à l'aise basala bango à l'aise nayebi te mboka na biso loi ya mboka na biso ezaka pasi tolanda Boni basama masi do asongi songe. Masi do chimukie. Masi do chimukie. Oh mon ami. Abimé. Masi do chimukie. Masi do toko sambwisa yo. Masi do. Nataka ba robe na ba bonnet. Préparez-vous, quelque chose se prépare. Préparez-vous. Masi do. Grand sera barezi. Okimi oyete ndenge lelo. Tozela ki openza magrande. Yaka bo idiot. Grand sera barezi oyete pona nini yango. Akimi. Oh grand sœur, Masi do Samboyo. Masi do succès zate. Oh. Mais bon qui sont Star solo. Ata ba finye matin midi soir akangisa te le blanc Gabriel ngala suka na kala parquet na bendi dossier oya tina mutu ti prison assemble raté ato lié sur nan mais na bien Gabi et Gabi bisingé le mon émission abi le kechu pas théâtre de commis malheureux et pas grand sœur donc comme ça malheureux makabo ezali Masi do mwana no mula bengana. OK. Ko grand sœur na yo. Yaya. Ah, Yaya. Mais Yaya ridicule Yaya comme chimukie. Chimukie. Odimeo. Yana ki mwana respect no muke na oboye amene mi government ndo kanisika mwana. Alingiso maramna hotel. Yaya. Mais force na ona Kongo. Masi do. Yagola. Yaka. Yaya Lobaki, moi, je vais me présenter les jeudis. Mais Yaya, t'es français, on va Bandela. Moi, je prie, je dis que ce qui est le mémoire des enfants, je suis une servante, rectification que je n'étais pas équipée, c'est oh, vous êtes une équipée, c'est puis on a charmanzara milaïwa on a confirmé ce bolimo na yona ye, parce que tina boyaka, ya yo tembe bisonko, nakata binote, yagola tuko meka bino pa yaya. Dati aipsaka ma nyoso dati ma dati mwana koma traumatisé ngo traumatisé mwana dati lobi dati aipsinga leki na ye azo souffrir na kati ya ndako wana ke man lobi pe ma bia bimisa nyoso sikotoke na ondeni yaroro mais ce ça qui va foutre yaroro mais ce ça qui va foutre ba 1000 yango le bo fouta na pour ba zaka pour la journée moko pour du dimanche au content on pour dimanche c'est un jour férié bakanga vendredi na butu samedi la demi journée c'est tout à fait normal to content au BT dimanche fait au content mais c'est ça pour ba pour la jour moko yaya tika là vous avez la puissance na Kinshasa au TP te l'hôtel la puissance na Kinshasa te non maintenant ça solo kakangisi mutu face à une semaine pour bandima yo parce qu'on nga c'est la journée moko pour journal de l'année on a compté na compté que samedi te pour samedi dans la demi-journée oui samedi dans la demi-journée na compté qu'en gros dimanche peut te contenter férié na compté que journal lelo on a la muka qui tina bimana 17h on est là donc ouais l'autre ma papa paiement maman leki silama Le premier de la classe de la qui ngai le deuxième de la classe on a yo qui a lobby on a koyate nde azenda na prison c'est bon botika ya fanda wana confrontation la kaka jeudi ya to samba na mamnyo so yo ngana zelo ti jeudi po yo wana na mboko la na kaka so la na procureur wana metampi Masi do
Ok, tout le monde a dit, il y a 80 euros. Quand moi, c'est un monica convoi spécial. Cherchez-moi une activité. Merci, la magistrat, honnête, aussi pour contre aussi Katikat. Marqué qu'on nous caille. On dit moi si on a la vidéo, après ça merci. Mais pour ça, ma boma, moi bis, dino tembe, bisoko, bisotoza baku. Troisième year, deuxième besoin. Il y a même bien alors à capo. Ming besoin samedi puis 0 heure. Voilà 2 jours. Bon, samedi, dimanche. Les tables ne vont pas. Mais toi, c'est plané pour qu'on soit bien. Oui, ça soit bien. Et que ça soit succès. Et que ça soit aussi, c'est aussi décarré. Aussi, ici, il y a Ketchou. Aussi, il y a Ketchou. Au tambour, là-bas, continue. Il y a Gabi en thème. Il y a Gabi. Joli cabello très puissant. C'est nalobaka likambo ngana bino tokosolo la malheureusement bokimi na bino mpe boyete naza mpe na lettre na nga ordonnance de main levée, c'est-à-dire nyonso bofundaki eza lukuta eza lukuta bobimi balage nyonso bofundaki comme bapreuve bomemaki ebimi lukuta bapreuve eza te bobimi lukuta na dossier bofundaki naza pour rien nyonso ezalaki ya solo. Merci na Joli Cabello, merci na Baba Cook, merci Maman Gerda. Yes, I can solokele. Basi masomo fundi bochaka manzaka. Bwela manzaka salite misatu. Mais yanga de l'homme na mona ba kimi ba onyo so nzebo za bazaya blamba yo sa. Yo yebise bango to sola. Na ba to solo yamba bangi ba yete. Bo yendeni. Bo yo kana zile bango. Ba yate. Na zile bango masaka. Oli kono to bo kanza biso ba chambre de Jésus abuna ba bakuka. Mais non, ben non la triquer dans les cambres chambre hein, bo soa qui a bu no bien. Avec les bango pour Nikolo. Malika yaka to sa ba France ko c'est là yo. Malika yaka. C'est l'amour va ça entre eux non. Malika yaka. Merci président Yoshua, merci pour la soutien. Merci na maman non sur baba. Merci la bisalo aigle. Au continue na bango nyonso. Tara solo wa yebike akakisa te so kanisi okwe yokomi lâche. Mondo ko papa. Aussi du Valère. Atiki no saba filmer. Ngana urandi. Ah, saba filmer qui na live. Ya ba soda. Rambwa qui est là. Shalom peuple. Beyoncé, on est bien ça pour que je te na film. Beyoncé quand t'as pas filmé au bache kuna to. Ah bini. Beyoncé sale garçon sous la mapeka. Quand tu parles de Beyoncé. Attaque. Beyoncé. T'as la ex on a yoka goûter ni. OK goûter. Barisina mune mbandano na 24. Moi sinon vous allez na vie, on va demander pourquoi ça marche à Mbaya boye. Na boxer, Beyoncé. Beyoncé, a quitté. Asa yé atika na moto a finga ka. Beyoncé yé nata. On fait c'est quoi lui? Donne me like ici te. On voit qu'il est cambango. C'est de l'eau quoi. Oh combien? 7800. Oh combien? 7800. La vie Coco va bijou. Bijouterie. 7800. À part ça. On a dit le roi Jimmy Belao. Oh le roi papa la Rietat. À part ça.
Combien? 7800. Ah, Massido, mon ami, est-ce que tu as... Mais mon ami, on doit se rabattre, ça a tourné 4 films à cause de mon assaut, ma bijou, non? Ah. Oui, à Senaki. Oh, mon ami. 7800. Industriel. Ah, comme mes camarades, ça va à Kati Kingo. Hey! Quand tu es petit, on a dit. Ah, mon mec. T'as dit qu'on a un gâteau au Simba, Eh, Moura, ordonnance les alicambois. Barezi nani Zebeda Makaya pe sombote. Zebeda ka wasa théâtre. Ande ko ngane bien. Tous les accusations au Voilà, le titre. Mani kaza attaquer na Moïse kuna. Ah. Yes, akela ki kavita. Fami mo kende. Akoma de amo alibanda. Yes, akela ki kavita. Ici, on fête, on boit et on boit. On boit et on boit. Toko mela, toko lia. Yes, akela ki kavita. Yesu akela kikimbangu. Yesu atomba mae. Abimi, ma chérie, Abimi. À passant, 7800 na Kingo. Yes, I get out of Oh, vieux, bella, allo picuna che no, ok. Donc, justice, il y a le co. Na libération à Moura. C'est que TikTok, hein? Na maman guerre d'ailleurs. Na maman guerre d'abord, très puissant. Ah bon, ma guerre d'avoir Et c'est quoi ça, ma guerre En tout cas, la famille touti kolanda biso moko ndenge bandeko na biso balobi bazo fêter sortie ya ndeko na bango ezala ngo mabete ya ko fêter sortie ya ndeko na bino mais bolamu ya mutu fo kotalaka yango ata bible lobi soki mutu wana sala yo mabe ata 99 fois tala ta bolamu moko o ndeko wana sala pona yo ekosala mwa bien ezosala pasi na mitema bandeko na ngai komona makambo oyo ndenge ezose passe nakumisi kaka nzambe mpo mutu oyo bazofinga ayebesika telemela ayebesika buka mabolongono na ye na se mpona kobelela nzambe alola ntuka nzambe apesa belle vie motema ya monene kaka ndenge azalaka nango motema makasi kaka ndenge azalaka nango nzambe mpenza apesa ye motema wana ya koyeba na kosuporte po ça fait presque
6 ans depuis Banzo Fingama, depuis 2019 à Fingama na ekaka, mais elle est toujours là. Na ma finga batwazo Fingama nzambe azo pambola ekaka azaka ko avancer. Na ma finga azo Fingama nzambe azo saleka grâce azaka ko évoluer. Donc pour dire que les injures servent à rien, les injures servent vraiment à rien. Nzambe a pambola bino, abonnez-vous sur MK Mbelu TV officiel. Aimez, commentez, partagez, ça nous fera du plaisir. Mais nzambe vraiment azabolingo. Ce qui est soazongi te ngana bino tokutani lisusu na mikolo mikoya kaka ndenge na loba soki eza na ba remarque ya kosala biso numéro eza affiché wana contacter biso soki oza na moyen ko contacter biso te otikeli biso comme conseil suggestion na message tokomona yango. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye.